Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, et à la voix céleste de télévision, Mbote Nabino Mbote Bozali, et belé, partout dans le monde, vous en avez vu par la voie internet, dans les États-Unis, dans mon pasteur César Mwanga, nous avons pas embolé ce que vous allez, l'Europe, nous souhaitons mon fatou, nous avons en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre serviteur Moïse Moukantiba, l'émission Bolinaka. Toloba, automesena kopé sabino actualité politique, oui, situation en Mboka. Toza wapi, tozo kene wapi, peto kosuka wapi. Merci à voir c'est ma caméra. John Mboke Bende. Alvi bien les styles naturels, c'est Mboko là. Moi, c'est rendre toba toujours. Lola, les akofuta, c'est mon tokoloba. Zamba ya boto kozwa lisusu wapi bo continuer ko prier makasi pour la RDC bo prier pe pour na biso bo santé ko prier pour na bandeko surtout oyo bazali na parti ya este ya boka na biso et to sina contre biso na bino biso za angolo na kati ya mai à chaque fois to mana mokili les apoto partager biso na bino boyeba les dessous des cartes la politique en Mboka na biso tozo kene wapi to komi na niveau nini on a awa pour na to partager mukio toza yango biso na bilo actualité eza dominé na processus électoral des partis na promoteur bino na situation na est ya Mboka na biso. Mais mingi tokolobela likambuya nationalité il y a un candidat président de la République. Un candidat président de la République. Balobi baza koloba kaza Zambien. Ok na tête ya Mboka jamais la tête ya Mboka Boutika, un étranger a dirigé Mboka. Est-ce que nationalité ou bazolo belé à Katumbi numéro ya Moïse Katumbi baza monga candidat président de la République. Izali diabo, mais qu'est-ce qui se passe? Tous a un problème belé. La tête ya Mboka na biso. Alors les loyaux les Aguilés disent c'est qui? Mais la révélation au bim, mais on continue à bim. Que Moïse Katumbi Azali Zambien. Bemba ou Azali ministre de la Défense. A lobby yango. Ba confrère journaliste au baza proche de l'opposition. Balobi yango, est-ce que nationalité douteuse Oya Katumbi qui est Zambien, ils est solo ou pas? Katumbi peut côté nae. Après l'être et assaini, qu'on met la présence de la République. Ou Azali Kosenga. Après c'est à ton nom. N'a dit hélicoptère. Tout ce qui est dans 8 à 10 jours pour nama podami. Mais Katumbi dit que non, il y a ça après peu ça mbongo. Précipitation wana ya Katumbi, insistance à Katumbi ça dit à quoi? Est-ce que makambo ya nationalité ou ya Zambien ya Katumbi? Crainte ya Katumbi ça que so apesi report ya 2 ou 3 mois dossier ya nationalité Zambien. Bon, cette fois-là,
cours invalidé Katumbi. Tous en cas de politique, tous les coups ils ont permis, surtout ceux qui ont un dossier où ils ont écarté. Tous en banana on a Jean-Pierre Bemba. Baloba na lopoto, to considère que Bisabino Bandeko. Baloba un homme averti en vaudé. Mouzaya Erazua to se pela non to a libéré. To a libéré. Mais kokende a Mobutu to kaba James Kabare ba chef d'état-major to regretaki. Même histoire, Nena Ibsamino pour un parti s'est répété. Budget on va disposer les Katumbi et ça peut à peu près plus de 4 milliards. Et Katumba comme le niveau, à ça le non, il y a ça pour payer ça c'est ni bas moyen on peut le faire en décembre. Donc un individu à une cause à charge et à nation, insistant sur la photo, se poser ma question. Est-ce que ça libérateur, bien ça destructeur? Oui, cause au bali par exemple, moi na bateau mususu, bateau ba moni ba sepelia, ba bali moyenne pour nous nyoko la moi na bateau. Souvent Congo a tombé na ba piège wana. Mututela yebo ya tuka esili mais lobi nango to bandi na Jean-Pierre Bemba to landa Jean-Pierre Bemba on sait na boke bende maga bosani miko au mata vuli mpona to landa Jean-Pierre Bemba Voilà tout l'andi Jean-Pierre Bemba. Tu es côté un journaliste ou à sa rapproche. Il y a Martin Fayulu ou à sa tendance des à côté opposition. Non, c'est un beau que Bende a zoomé. Boyo Kamarambo à lobby. Comme ça, tu vas continuer. Boyo, bah, plan les actes qu'on se prépare. Ah, ce qu'on a au caca. L'un notre précieux frère, William Mario Branham, mais niveau à Télabiso, que l'église catholique, point, n'a pas complété pour la polémique. Ce qu'on a dit, Basango, Bazolinga, tient la tête du pays, un étranger. Par révélation Bolanda, Maboke Bende, zoomé Bolanda Bandeko. Ah, Wezali, radio T, Bozomo na image, Tolanda biso na biso. Border, c'est ça. Pour les circuler, customs and border, c'est ça. Donc, on fait comme police à frontière. Apparemment, ils ont même le numéro à passeport à la Toumbi. Na Congo. Na monika mwa vidéo wana. Natalia on a mais on a que tester na tana. Na ke na tester. Oh, na moni ebimiko. Na moni pene ebimi. Oh. Na tant mususu ebongi mwa muke ngabo. Na tester na ba donner na ngamongo.
habitant mususu eza ndenge mususu na bina tozi na tesa na ba donner la nga pour nga pe na kenda États-Unis pour la so Europe na tesa ya nga o yebimi oh oya ba timu kuna moni banda soko na 1900 nini ainsi de suite bon nga na tia nga na moni pe yebimi na ko donc c'est que va fatiguer bah on a raison dans les Cameroun. Comment va pas quoi? En tout cas, dans le cadre, il y a information et tout le monde va te vérifier à la page. On va poser la mobilité, la monnaie nous a circulé. En tout cas, on a checké, la monnaie qui est bimi. Et pour que se fait maintenant, tester dans yanga, na tester yanga, na monnaie pe bimi, na ba date au pays na côté États-Unis, na date na bima. Ndenge pe kuna pe bimi. Donc c'est que le numéro passeport on va tchaki na nini wana eza solo. Na kombo na tchep na donc voilà nini. Ah, na oui, côté kuna penda eza solo. Bon, maintenant là, c'est il faut dire que ça jette quand même, c'est à mon dit Katoum de clarifier position naie par rapport à nini wana ezali bongo ndenge. Non, exemple, non, moi je vais fatiguer terrible côté sur la côté dans le bango parce que naïvi bango va terrible dans détruire ma carrière. Ok. Voilà Flavien. Comment il y a Flavien? Ok. Donc, écrit après si on a code wana. Donc, si on bêtit, on a américain, on avance à ma solo. Donc, ceux qui ont Chiba, ceux qui Kester, ceux qui ont John, au côté des États-Unis, en 1900, tel boy. Si on bêtit, et maintenant, donc, il est mort le bébé, il y a bêtit boy. Mon document bimi, Moïse Katumbi Zambien. Ah, si on met la parole de Balobaka. Bayebaka mwana nzambe na tango ya difficulté. Bayebaka mwana mwasi ya nzambe na tango na pasi. Ata papa na bino za eloko te malgré nzala. À cause ya nzala soit ya souffrance te mwana mbali moko un voyou akosaka no asaka na njoto na pour na souffrance. Eza nde moko moto za na ngo yango. Donc ces gens-là, les étrangers on a bayebika na mucho difficulté ya ba congolais. Souffrance nzale zali baye bo voter nga inga na kopesa bino bu le yozo ko voter ya ja aza instrument moni na bible na mama nzambe za instrument ya bato wana ces officiers no bo batamisi manayi feka bo tieye ba longo sko fiye mutu bondo mona ba on va comme diriger bo kapenda parti iska ba Mathieu premier zaka bango ba mukozo. Yango peuple congolais il faut aller kengi. Batwa ba ba moyen. Ba canon nga on a eu sabino que non la voix céleste dans un ba canon partout. On va peindre ba titre de formation. Banda histoire politique et banda. Ata wabi que la politique va faire ça en bon. Ata tiseke dango baza partout pour pouvoir sur IDPS. Banda badina non na mon eloko wana te. Peut-être qu'on peut ça l'idée à troupe $50, $20, mais c'est pour la toute première fois. Nataki tembe na bisi bango bozo ba image botindi la ngai. Chaque manifestation au Katumbu nombre watu omona o bazo ya manifestation wana par participant habitant par l'idée pour retour à Mantiba les beaux l'idée ba rose sous $20 $100 to comprend l'idée à Mogo mais Katumbi aza ko se permettre na chaque manif na un simple militant il suffit qu'on dit petit no boye par militant après ça bon $50 to converti à moi franc congolais le $50 125 000 mon compte dans Tibal ah wana pendo kosi $50. Même si petit nanga, zoa image, au bois qui a la grisabatu.
C'est d'abord, dans 100 personnes, 50 $, ça lui combien? Ensuite, 1000 personnes, 50 $, vous calculez. Ce qu'il faut tout dans ce cas, comment c'est fait que non, ma pona mes locaux, ils ont opposants. Opposition peut ça monter, ce que motivation on a un bon mois, ils ont où tawapi. Na base ils mangent, babo ke bende zoomé. Bota la ndenge mbongo zo kabwa. Donc mutazo le kanaba pesier bolzano na polo 50 $. Babo ke bende zoomé le bon monde. Zoomé. 50 $ quoi. 50 $. Ok. Ce qu'il faut tout là, motivation, ils ont dit à quoi? Il faut qu'on voit tout ça la keba. Awa na Kinshasa balobaka okorate njoko likola likelele. Bloc ya officine wana oyo baza na besoin de détruire RDC. Oyo baza sima ya Paul Kagame. Baza sima ya ba massacre. Bozo mona ba Congolais bazo kufa chaque jour dans Est. Les lots bango tout baye ba s'aligner derrière candidat moko. Oyo bandeko bo sala ki baté o bazo comprendre ce que tozo kenelate. Politique ya Afrique soit ya biso pour un mouvement na mouvement na mwe bana d'abord na niveau ya likolo Seni a commis mukanda ba pese ba tonon vne likote di likote Katou abi aza prêt. Apé Samou. Aza prêt Samou. Ce qu'il faut retourner insistance on les a dit à quoi. Ndeko ezo landangai. Est-ce que ozo mona dans o ngana za ko mona. Hein? Total la situation neto qui de mboka. Surtout ya mapona. Est-ce que vous comprendre Bozo mona o ngana za komona. Ton ande révélation mususu. Peut des importants ezaka ba révélation. Et ça la candidat président de la République moko. En 2018, il y a qui musika après la révélation, il y a passeport. Ake musika lobby, azo senga arrestation ya Katumbi selon candidat on entend message à PCA. Parce que si on est aux États-Unis, les Américains sont jaloux dans le pays. Ok, les Français, alors pourquoi seulement Bissot? Ton président, c'est comme on dit, il y a légèreté, comment c'est qui? Nous bangons dans mboka munene boy. Pour un sentiment, pour la démocratie, pour la moto. Si koyo, vous avez maîtrisé, papa n'a été, maman n'a été. Mon quoi approche ya Katumbi, Christian Mondabino, passeport, on appelle ça passeport, des passeports zambiens, on appelle ça parce que ils ont
un titre honorifique. Ah bon? Passeport ou toqué dans le raisonnement. Le président de la République appelle ça pas dit mais titre honorifique. Nande comment qu'on a son pour la Congolais moko. Ils a pour na ke de côté ka pays wana. Siko ka tumbi yo za na ba ambition, ozaki na ba ambition ya ko diriger mboka RDC entre guillemets. Boni président Zambie wana azwa pesa odi na pour oteka image ya Zambie. Zambie asala ke lo mo ezala eloko waza et pas Zambie ezala raté. À comprendre ce que pourquoi na ba image to mona kaka tumba temi na Zambie Kabila pèse ordre que non à côté et le blanc monsieur ça donc dire Zamba ndo démon ko la kisa biso mais biso ba comment on comprendre té papa na yo photo papa na za raté donc au côté na wa Katumbi photo papa na za raté. Maman n'en parle même pas. Si Kozo Linga a dirigé la République démocratique du Congo. Daniel Cheko Mbaya Lobinin, un ancien candidat président de la République, appelle à l'arrestation de Moïse Katumbi. Ceux qui osent entourage nae matata ponyo yaza ya lobaka za na vision ya Congo aza professeur docteur niveau matata ndera zawana era se livrer na facilité nyonso ata mo fille légère mona mosa aza légère azala bongo te pour kolanda sima Katumbi. Ozu Deli se sanga. Il y a l'obé à mon qui pèle dans d'autres que non. Zambala qui sié. Il faut diriger Mboka. Il y a un saliné derrière. Katumbi, la légèreté nyonso. Pour n'habiller des banques, pour n'ambon. Et si il y a d'autres de Nimoukweki. Daniel Chekombake Mouskabi, Moïse Katumbi doit être arrêté maintenant pour nous éviter la honte de l'avoir. Donc de voir la photo d'un potentiel Zambien. Peuple congolais, tout l'amour. Na est kunozo mona ba 1-23 ba Wandé ba ote ko récupérer village mon ko na seni ni bo eza pembeni ya Goma batu ba kufi sko boni ama pona bo salema boluka bo tia na ngwa oyo payer za na tension bo tia moto bozo maîtriser te. Même na balle. Pourquoi na balle? Et comment même arbitre il faut vous lander là. Parce que vous l'avez été toujours que non, mon arbitre il match wana. Azaye mutana ni businga ya wana ko. Ndenge biso to ngato ba Congolais ba mo laisse maseki o to ngato muna. Et ça bana ba Kishasa wati. Ah mon arbitre wana. O kazane imani. Ngane yebi to fone sikate me arbitre ki match ya vita imani. So vous faites ce que vous analysez, c'est ça. Donc, mais vous posana mwana mboka oyo atabe her nezali, motoza parfois ça te bocha moto yo, boza ko maîtriser te. Eh comment makambo makile ganga a opé sa position na parti naï. Pese le code do ya makila. Bandeko boza na France, boza na Belgique, bokenda kuna
bochanza bana o nani o azobeta ba mission comme nani boké tuana si baza ba belge basala ba chala bana solté kuna nous senti a manqué ko changer bana solté mais on senti ma ki congolais o ka nzamba tsa nati wana e olongwa te ezande mo mutu azolinga dirige mboka quel que soit ce qu'a apprécié. Mais ce qu'on prend l'intérêt à côté à défendre l'intérêt. Porter par le 1 vers 3, apporter soutien officiellement dans la tombe. Bloc à Bakagami, Bangoto Baza Simanae. Donc, préparer Penda, quoi comme Penda. Tom, les mains ont joué bon rôle. Côté à logistique, va financer, côté à bon, va financer, tout va mettre à disposition. Et RAE, ce qu'on va flatter le Congolais. Ou va ça facile, il y a un bon. Les autres mois dans la manifestation, on sont le Pakala. Moutaïka au PC 50 dans les boni n'a pas grande personnalité. Bande konanga tozo maele to fongola miso bitumbo toza ngo siko ezali kamkuto individualité ezali individualité sécurité ezali des blocs ya bato contre la République démocratique du Congo. Si Kabila en 2011, 2006, Azaki à l'aise, parce que c'est un bateau Bazaki naï, Atali Bemba, Magé Patou naï, popularité naï, Bageni Nana Batouane. 2011 même. Mais au moins, tu sais que il faut faire très attention à les candidats étrangers, à Ebelo Kazakolo. Dans un Congolais, ça a des informations presque à Moka. Là, au but, on doit éviter. Donc, il y a un insister bon, et ça pour un sentiment. Ils ont pour un sentiment. Aïe, officier, nous avons il y a un bloc à Katumbi. L'officier, nous avons officier, nous avons dangereux. Aujourd'hui, ce peuple, tout ça, les qui battent, tout aussi, ma moto. O bambuza ba bito komi semia maboko na mutu omo wa tuna nchiba ye komi semia donc si osimba maboko na mutu soki toyebaki oza trop tard peut-être o esalema na FDL ya ba James Kabare bien tout ezapene ya mabe makasi que bloc là ce sont des mafieux bon de bon dominer monde. Ce qui réussi qu'on a tête à mboka na bino na potentialité à mbongo basala ngo esili to sala penda bomoni pas faiblesse ya Congolais d'abord faillite neza mbongo bando zoka ba oche bino wa mbongo ba sombi ba na opposition kutu muta somba ba politicien somba bato boso ko msko na tête ya mboka mais yo kozala yo za dangereux pour na biso. Campagne Oyo, et ça de awa, contexte dans le d'abord la guerre à Est. Notre pire ennemi dans le monde congolais à Kagame. Mais un candidat aux positions, dans la difficulté à citer et à condamner mon temps à ennemi dans le monde. Mais bon, au Congolais, ou qui aux autres na tête à Mboka. Mais n'a évité. Attends, on va plus sur bon ou les famille et après. Donc, Congolais, Fongo la miso. Naza des formations, monsieur, dans ce bois à Kolobango, mais il y a eu plan où il s'allume. Plan voilà sur les biso ba Congolais. To saliki baté. To bitumbo eza siko eza likambo ba parti politique. Eza likambo ba Congolais nyonso alingi mbokane, il faut défendre loko eza awa. Bato ba kufa na Est.
bato baosala bato wana bakufa eza bloc wana oyo dirige monde bamindele ya makambo mabe wana bango nde bapesaka Kagame minduki soki balingaki biso me bakambo ya esesila kala me ko balingi biso te bato bazokontinue kokufa alors batali na voie ya négociation Tshisekedi mpe comme na ngwa moko boye makile gangi aboyi kosele na bango ayi ça va tozeleka era moponami so pona moponami bake baluki mutu moko donc atumbi aza do na ro ba na kibeyo na kiye moko baza si non samoni mulimo mwabe okota na kacha mboya bon ekoti esali abomi mutu mulimo esisi akei naye mboya boye mutu melo ndeka tumbazali donc ces gens là ba se focaliser simanae alors Congolais ozaki baté parce que liwo makamzo kendela bon entre bangwana les autres ba menace au salema ye baide no États-Unis ke musika zo ba ke non ce qui risa mais comme ka essai nucléaire wana baza après 3e guerre mondiale salema ozomona kuna Israël déjà muninga déjà au Palestine attentat qui a manqué bato bakufse 1000 apama mais banda qui da 17 000 yango azotika ta zo continuer il faut se comprendre faut comprendre sur l'habitement na bango que non réserve na bango et permettre basa toujours puissant c'est la République démocratique du Congo soyez chiba pesa 50 francs dans ça besoin de gérer mon ou à tout nagaté na besoin 100 000 francs au pays ndenge bon balinga na tête ya mboka comme tu sais que comme kolandela mais na village wana bato bazala ndiela te et c'est moins exact que non boye bozu ah il faut akende bon do balingi moto e bon ah en tête ya mboka ya mboka do so balobino na 0 1 0 1 2 secondes faut réagir. So on comme na il faut pas débarrasser na. Et bon débarrasser na ba kenda te baluki motomon oyo ba Congolais non so ba compliqué ba lokora motomon o d'ailleurs on va travailler qui une opinion pendant plus de 10 à 20 ans. On va travailler de 10 à 20 ans et va travailler na esko ba yeba tcheli bino. O paza ba Congolais ba zo ba o ba comprendre makamote. Dès que je suis appel na télévision. Allô? Batunyo soya, bapolitien no sona baza ba ventiler. Batika la tumbi. Je laisse tourner batika la tumbi pour ani. Abijou na otambola na moni. Yoka Congolais ba Congolais ba na mbuza be koku ya ba Congolais wana. Abijou so otambola na moni nani yemweni azo senga njila soni penda. Yemweni na joie imana mena so taliba pour tout trésor. Au moins d'andenge Moïse a Jacques Manzime so on voyait ba Congolais avec Koku. Lui a comparé équipe aux arrachés dans 33 personnes 50 personnes la République. Ba Congolais bon baza jusque là ba on est baza ko zoba bango. Donc attendez donné to lo ba awa yekuna italiete batabongo inutile on la meto lingato. Pour informer bino bandeko boza na esprit ya des pères de mères ou boza Rolanda biso ou boza mingi ya politique ou boza besoin de changement petit ce qui est déjà parfait na 5 ans les Ghana il y a des erreurs mais pour les enjeux de l'air attends ma gomme économie on bon habiter nga sur l'économie mais na zo tant ba livre belé pays mon côté na habiter sur na on s'est trompé pays mon côté au hasard en pleine guerre économique aux alikolo bon en attend ba musu baza koloba bon abi o bato baza na habiter pays mon côté za kan guerre au monde pays les en guerre économie ne mati jamais na habiter wana ata manger ils craignent de ça bongo bo ba économie Ukraine mati na baguette magique ni pays en guerre. Et bah, tu sais, batango, bah, camé, bah, attends, la vérité. Pays en guerre, à tous les économies, ça a tant à se faire, angélou, jamais na pays où guerre les années, c'est à niveau S, ça n'a, bon, mon économie, n'a bon, on a habité. Pas aux amis, c'est économie, aux sanctions contrôler la République à Nyos. La République à Nyos. Non, qui faisait RDC.
Obi que non par exemple na est na Rouchou et coach par exemple 100 millions. Mais d'ailleurs Rouchou est comme en guerre. Non qui va ça en guerre. Est-ce que si na calcul non attaque économie c'est émergence c'est ça on a habité. Bandeko vous allez kenge tous un virage oyo peut-être que il n'y a non gâté mais conscience n'a eu ça. Il faut vraiment se poser la question. Ah, au fond de tout na me batu ba diriger ka Afrique ezaba mindeli. Tu sais qui dit azala 5 ans. Pourquoi bazolinga alongo balinga zo deuxième mandat et pourtant Kabila a 18. C'est qu'on servi bango bien te. Ce que ça servi bango te za pona ni. Azobo ya pona ba richesse ngo ye mokalia kana famille bien isa la pona intérêt mboko ba comprendre que passe ba longo là. O azoya oyo to monde asala ba œuvre na mamba bale. Mais boni biso nyonso ennemi na biso ezaka kame. Mais banda bandi politique na munoko na yena ba meeting jamais moni a condamner Kagame, a condamner Libre. Ah, c'est que l'on connaît quoi dans Tibal, mais qui n'a pas arrêté, Azakoloba. À cause de donc, c'est une dame à apprécier. Et l'on a le bas, oh, les armements, les sagesse, on a à faciliter, on a dit que non. Les hommes de la Skeli, tout les hommes, tout le monde, tu as les armes, mais sagesse, on les a beau à manan. Quoi, on a facilité, on a et coco, ça soit, mais et au fond, ils sont du coup. Conscience comme il tourne. Dans ces cas-là, on découvre directement ce qu'a vérifié ces alliés. Ça ne va pas bon la bino. Tout le monde la situation des prêts, chaque fois, à chanter aux alliés. Tout le monde a apporté partager sur la bino. Ça ne va pas bon la bino, affaire à suivre. Ciao. Bana Nzambe, bo pambolami, yambala oyo, namikili ya poto na Europa, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Penzinga Zinga, Assemblée chrétienne, Sycomore de vie, bazali ko célébrer, dédicace na bango 2023 et zali bongo namikili ya poto, oratrice na yango, prophétesse, Kimbangu Sansi, kanga date oyo, samedi 9 décembre 2023, de 16h à 4h du matin, et kozala bongo, na salle royale et Zwamiwapi, adresse Yangoyo, Rue des Bonnes, 101 à Bruxelles, 1080 et Paiwapi, Bokoyo Kamabombami et Longona oratrice prophétesse sans Kimbangu, Oyonzambe a utilisaka, Oyonzambe a salelaka, thème ezali, je te connais par ton nom, ezali bongo, na yebio na kombo na yo, tiré na Exode, chapitre 33, verset 12, louange paix adoration, toko zalabongo, na frère Maker Kalambazi, pasteur Jacques Nkoto, Pesser Irène, Bangonde, Bakotombo Langbende Abokonzi na Nzambe. Nana ko yana équipe na ngomba uta France to ya ko pesa Nzambe matondo ensemble na bisonyos ezana ensemble Sycomore de vie. Samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin, Kanga Salle Oyo, salle royale, Nari de Bonne 101, Bruxelles 1080 et Longona Mumbu na Nzambe sans Kimbangu pour la dédicace 2023 Assemblée chrétienne Sycomore de vie Mbala Oyo, je te connais par ton nom. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bon mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Eh bien voilà, beaucoup kola na papa na biso Jean Molayi a fait explication claire concernant Sendwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Sendwave.
Téléchargez l'application Senweb et inscrivez-vous. Au détail na yon tout combo na yo ozotinela na pays ni na mboka ni pour choisir au mbongo na yo besoin na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money. Ba besoin ngo wapi ba besoin ngo paiement ka ya ba cabine to ya ba shop to ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province. Okotina mbongo okofuta vraiment côté okotina gratuit. Famille no ba kino ko télémarché na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na coin. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin pour bénéficier na $10 gratuit au que tu repayes sabino lors il y a premier transfert il y a mbongo na bin beaucoup futa vraiment c'est gratuit. Lola ezofuta avec Senweb. Agence Aboye, tu croyez des sous-swap. Solution, Yabana Congo. Solution, Yabana Congo. Senweb, Lola, Ezofuta.